suka. Otiki bana. Otiki bana. Otiki bana. Otiki bana barabara. Otiki bana kondo. Otiki bana barabara. Otiki bana barabara. Monsieur Mongo. Monsieur Mongo. Ça fait trop mal, il y a au monde. Maman atiki bana naye na ba projet na ba idée na makambo ebele oyo mwasi alingaka asala pona bana naye aza na ba projet ya meilleur pour ses enfants mais kokufa na liwa ya enlèvement esala pasi makasi esalaka pasi makasi. C'est pour cela dans la vie, une femme doit être une femme. Il y a vie de prière. Moi si, maman, il faut la mutu, il y a vie de prière. Il y a makasi, vie de prière, il y a kota tabanate, il y a les lolobite, vie de prière permanent et concentrée. Parce que mokili otoza eza mokili ya bitumba. Caroline mwasi malamu, mwana malamu. Caroline mwana malamu. Na monde ya théâtre, Caroline mwana malamu. À l'époque, tant on a ketika collègue nanga, camarade nanga Souza, azalaki na Sunark, na ketike na ba tournage à l'époque, Tilemba Bimsum. Isika Kaleba banda kofanda ndezaki siège ya tournage. Il faut tolongwa ozone Tilemba Bimsum. Souza ozwa taxi express ya epsingana ke kotike Tilemba. Na groupe ya Sunark, il y avait des gens au baeba qui kotia batu mal à l'aise, mais pas Caroline. Na groupe ya Sunark, et jaki na batu mususu koye sikoyo. Baebi si présent Caleb te et muto matine ka awa présence wa Carole mais Caroline te tina banoke tika sous à l'époque ba jouer ba Nana Benz. Caroline azalaka souriante assez karakaka azalaka gentil mais aujourd'hui ça fait trop mal de tant que parents le quoi Caroline ya romona tiki bana nae azalaki na ba projet azalaki na ba idée azalaki na ba programme o fallait ça la pona bana nae mais mort et brusqué Caroline tolo baka nzamba zwa lokumu mort ya enlèvement mort ya kokeko bota okufi. Eza yango te nzamba lobaki na kati ya Bible. Ce n'est pas ce que Dieu nous avait dit. Ce n'est pas ça. Et moi, je n'accepte pas. Baliwa ndengoana, ça fait mal. Ça fait trop mal. Maman mon côté asuetaka kokufa atika bana ne ba mineur. Pour continuité à banana et zala ndenge nini. Mais aujourd'hui Caroline a saliango. Caroline a saliango. Elle est trop jeune. Caroline est trop jeune.
eza na balua mususu na kati ya vie na mabota mususu soki basi basinya départ ya batu avant l'âge yo kokoka koéchappe yango te. Mutu aéchappaka loi ya sorcellerie familiale ya kokufa na âge jusqu'à 40 ans 50 ans bakatela bino 30 ans bakatela bino 25 ans po mama na yo pe akufaka na 25 ans yo pe fo kufa na 30 ans 45 ans. Soko bimi na kati ya libota bongo il faut kokoma lokwa femme ya perte de sang alukaki kosimba Yesu. Il faut kosimba Yesu. Maman, il faut à la moitié à vie de prière. Okoki kolongwa na scène ya mokili noki te. Namoni bana Caroline baolela. Bana Caroline inconsolable. Soki Caro azalaki na ba oya biso nyonso na kati ya monde théâtre gentil. Alors ses enfants et sa maison. Alors bana oya yemoko. Mais aujourd'hui, Baloni Caroline, le 1er mars 2026, na mois de la femme, batie na métropole. Et bana batikali inconsolable. Na koyebisa moi simoko. Bimana kati ya distraction. Malgré business, malgré tout ça que tu fais là, et que sécuriser yote. Kozanga mbongo nde bomi Caroline te. Ce n'est pas l'argent qui a tué Caroline. C'est la loi. C'est la loi. Alors, à chaque fois mon oiseau koufa, bien aimé, et ça interpellation yanga ina yo ozapena bana. Mets-toi à la place de Caro ya olobambona salaboy. Ngande na kufi bana nanga. Et j'aimerais bien na ko sala analyse wana na kati ya esprit na yo. Et pousser yo na ko s'attacher na Nzambe. Yo libota na bino. Bakufa na âge moko à 45 ans. Mais yo aussi au dépassa. Tant mususu maman na yo kufa na âge à 35 ans. Loi était lema. Mais yo dépassé âge yo maman no akufela. Okoki ko sala maseki na losambo te. Okoki ko sala ba blague na losambo te. La prière c'est notre bouclier. Tant mususu yo mutozo landanga o vivana no bitumba ya loi ya marmite ya sorcellerie te na no vivate. Na no vivango te. Mais j'aimerais bien te dire, moi de la femme oyo, ezala moi na yo, yako s'attacher na Nzambe kana moi de la femme te, s'attacher na Nzambe vi na yo mobimba. Maman dis-moi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme pe kokai kozala yo, nde olali okufi otiki bana. Elinga kezala ndenge nini. Bien-aimé, liwa précoce et swaka. Liwa moko imprévu et swaka. Bien-aimé, il faut avoir une vie de prière. Il faut qu'on bonde là. Liwa ya enlèvement dans le 2026, c'est Zamakasi, bien-aimé. 2026, liwa ya enlèvement et Zamakasi. Alors je vais te dire ceci, toi qui me suis. Demande le marque de Jésus-Christ. C'est la marque à Jésus-Christ. Avant là, kozangi saka kosa la prière ya repentance te. Nzambe limbisa mabe nanga. Nzambe limbisa ba masumu nanga ya bo jeunesse. Psaume chapitre 24. Limbisa mabe nanga. Nzambe fasse ba peine ya masumu. Ephésiens chapitre 1, 2 elobi nanga ete. Tozo kufa pona masumu na biso. Tozo kufa pona
kolanda train ya makamba mokili oyo tozo kufa po tolingi kaka tozala la page tozala la mode kufa liwa bana na yo bakoli onuni ba projet oza nango mpona bana na yo et s'accomplir là tu peux quitter le monde. Bible elobi mutu ifo atonda mikolo na ye na se ya moi mutu ifo anuna na 100 et quelque mais tomoni bato bazonuna te bato bazonuna te bato bazokufa baliwa brisque bien aimé. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Bien aimé yebisa nzambe ayokelo mawa otonda mikolo na se ya moi oyo na vie à repentance. Dieu est capable ya kokomisa yo na 120 ans. Restons dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment et abonnez-vous. Merci.